Bandeko sango ya mawa. Ndeko mwasi bozali komona na foto auti kokufa na mboka ya Cape Town. Bandeko ndeko na biso auti kotika biso auti kokufa. Mes condoléances na bandeko nyonso bazana Cape Town. Mes sincères condoléances na chroniqueuse na ngai Beni Nicole Badiama. Nicole Diamant Noir oyo bomoni azana photo azali être cher pona ye oyo akufi. Nicole chroniqueuse na ngai oyo bomonaka na basuka ya video azalaka na Afrique du Sud na Cape Town oyo bomoni azana photo akufi azali être cher pana ye. Aza mama oya ye. Mama na ye oya boti ye. Ye wana akufi atiki ye. Nicole azana Cape Town. Mama na ye pe azaga na Cape Town. Nicole babokolaka ye na mama na ye. Nicole aya muke na kati Afrique du Sud na mama na ye. Lelo oyo mama na ye akufi. Molimo na ye epema na kimia. E Nicole ba oyo bayebi ye na bandeko oya Cape Town bokoki kokomela ye ba message kopesa ye ba courage kosolisa ye pona moma ope aza prete pona kosolola me bokoki kotindelaka ye ba sincère mes condoléances surtout ba message na WhatsApp ba message ya ndenge mama na kufi bokoki kotindaka to ba audio kobenga bokoki kobenga eza pasi pona kozwa ye. Nga moko nazokoma nde nazwi réponse kobenga na kobenga boye moyena solola eza te pamba te aza kolela mama na ye être cher. Surtout aza kolela ndenge ye moko akomi mama pona nini osali ngai boye. Parce que mama na ye soki amema ye na Afrique du Sud amema ye te po un jour akufa na age ya muke atika pe Nicole na age oyo aza nango ya muke. Surtout soki amema mwana na ye na Afrique du Sud na kanisa po luka vi abima mboka wana akoma na bapoto to azonga mboka. Me lokola mwana mwasi na ba réalité wa mboka yango ntango mosu etinda bazala toujours na Afrique du Sud. Lelo oyo atiki biso surtout atiki Nicole oyo azali chroniqueuse na ngai ndenge bomonaka na suka wana azali ere moko bokomona ye bazala ndeko mosu ya mobali mignon de la presse ye pa azalaki na Cape Town mikolo aza na Kinshasa. En tout cas bandeko message na ba oyo bayebi ye na ba oyo baya na Cape Town to na kati Afrique du Sud to oyo bayebi ye kaka na ba oyo balingi kaka basouhaite bakomela ye mes sincères condoléances bokoki kokomela ye pamba te abongisi être cher na mboka mopaya na kote moko pe bato ebele baza kuna boyebi makambo eza na mboka wana surtout kende mwana muke okoli kuna en tout cas ide kutu ya kobima oyebi ndenge kobimela te
eda kokende ozala na bafamille oyebi ndenge okobandela te. Donc makambo ezala kaka ebele wana moye toloba ngo eza te ye moko akokoyeba soki makambo nini me na ngonga oyo nde akufeli etre cher mama oyo ye oyo azalaka ne wana avandaka kaka na mama papa aza te na mama. Donc ntango mama aza te elakisi moto mosusu aza te na vie na ye na kati ya Afrique du Sud na Cape Town. Yango bandeko, mes sincères condoléances na bandeko ya Cape Town ya Afrique du Sud et mes sincères condoléances na chroniqueuse na ngai Nicole Diamant Noir.